Katakata baoba bokende kosabone na chaîne katakata baoba kuna nde okozwa penza banini so kataki lokoma kuna okozwa kwa kuna olandango mobimba YouTube na ye kwa comme on katakata baoba azape la page Facebook ça dit bokende ko allez donner la force à notre sœur Beleni ezalaki nango na sens te que ce soit amour illusoire à faire rigola ezalaki nango na forme te mais boyebi que amour illusoire à faire au moins bato bazaki ta ya koyoka yango au moins bato bazaki mo ta ya comprendre yango que abete loko te parce que ezalaki nini DCC c'est un générique amour illusoire eza rumba mais faire rigola aye kosala erreur biso te obimisa magoda faire rigola pa ko bimisa des génériques place ngambu ya faire rigola bandi ya mwana beka solution je te sali ozo comprendre ne place ngambu ya faire rigola ye ko banda place wana donc moi tout ce je peux dire bas spiritas bon bango vérité que faire rigola c'est un adversaire illettré c'est un adversaire mayel était faire rigola ata adversaire moko il est tellement faible OK toroki ko beta ye na propre gene na ye oh faire rigola moi faire rigola ata facile pour na biso oh moi faire rigola ata on va le voir que on connaît bien l'adversaire faire rigola ata facile faire rigola ata facile moko na niveau moko OK ngana ye barate ya omoni ke efanjo accompagner que faire rigola ata mutu moko a faire rigola ata aba masa moko boye moi ba masa moko dans le quartier masa moko awalinga meka yo na bangambu ya batapage masa moko awalinga meka yo na belo mo guerre d'esprit mais yo mo vandi va bo to que maso yo akoma na niveau ngana okoma te masa oyo ngana ko beta ye fimbu na niveau moko ya ko sarana te nde ba golo baza tous les golo baza batu moko boye baza ba mama na bayuma tous les golo ba péré je vous dis la vérité tous les Gaulois baza ba péré non la mona Gaulois esprit a zate Gaulois ya esprit a existé Gaulois ya yanke a existé je vous dis la vérité tous les Gaulois ya moni même atana bangola ba beta ba Gaulois même na États-Unis ba beta ba Gaulois même na Porto ba beta ba Gaulois les Gaulois ce sont les gens boy baza tellement ba faible na esprit tika boy baza ba faible na esprit parce que nature na bangweza ba diembela na ba moto ya batu oui zalata na masa moko Gaulois au moins la raye abandoluka a diembela yo kaka zalaka na film moko ya Gaulois a luka a diembela yo camarade na ye wana kop na bango OK I fine OK donc c'est moi même dans Sabino et ça vérité moi dans Sabino vérité que moi ni si tant que linga ba musicien il faut total la caractéristique na bango total esprit na bango moi na tala hérité watana be na mona moi mobali o ne fois zala na tala hérité na mona que wata ne fois exister na place na nga wata na les Sabino vérité parce que na mona que hérité ça na esprit moko boye hérité perdra te biso to perdra te to singa rappel to diembela moto ya motuté et puis que jusqu'à preuve du contraire bazo lo bebele wata na fali aucun concert ya wata atangi komba fali aucun émission ya wata atangi komba fali aucun likambo moko boye mais tout ça na problème te mais bango bato ba mi benga ba danger na concert na bango ya poto batiaki elongi ya fali o fali artikala ko sala mo jamais bino boko sala ba histoire tout ça la vérité tata bino boko sala ba histoire to yebisa ba histoire bino boko sala ba histoire bango ba lo ba ke biso to komi ono ba spiritas bazo diembela fali bango kutu bakoma kitina niveau ya kocha elongi ya fali na concert na bango o fali tia botikaka musique ya bochaka elongi te na podium na ye acha elongi ya fali a faire fali a osala ya jamais si fali a otikaka musique si on comprend donc moi dans cette vérité les Gaulois ce sont de péré tous les Gaulois elles à la cousine na yo so baza Gaulois yuma elles à la papa wa bota yo so baza Gaulois za yuma elles à la maman wa bota yo so baza Gaulois za sans esprit dans cette vérité tous les Gaulois ce sont des sans esprit tous les Gaulois sont des humains, tous les Gaulois sont des complexés. Parce que ce sont des complexés au Banviarabatou. Ce sont des complexés au Balan de la idéologie à Batou. Parce que dans le moment où faire égola, des génériques à faire égola, pour na aimer ma biso wapi,
des génériques à faire rigola pour apporter les biso wapi un vrai complexé wana ozo finga mama na ngai ayebi été un complexé oh bon ngala otika bino na gérer bino wana ozala wana vraiment pour finga bien parce que ti bo finga bo landa pe live ça moi bien Bouti j'étais sali il fait peut-être une voiture. En tout cas, bano to botaka nzambe na. La spiritas donc nga elo na olobaye baboloa baza batu moko baprofitaka na étoile ya batu parce que faire égola na mutu na ye il disait que soki na bimisi zala soki na bimisi magoda ekozala bien vous comprenez donc on a sabino vérité parce que Spiritas moi je vous dis la vérité oyebi na tango tout ça nango eza tango boye il faut toyeba valeur ya musicien na biso il faut toyeba valeur ya muto biso tolandaka na tango toza nango eza temps héritier watanabe moi na tango toza nango eza tango oyo wata azosala makambo moko boye oyo eza na badimension mosusu mpe eza na bagrandeur mosusu du nde makambo tosala eza na bagrandeur mosusu eza mpe na badimension mosusu esenga mpe esprit na biso mpe fo ezala na grandeur mosusu esprit na biso mpe fo ezala na dimension mosusu nga na osengaka na baspiritas nyonso nga na osengaka na bamelomano balingaka wata tozala concentré mpo na sortir album na biso tokipe na biso te balobaki bayokaki etali biso te objectif na biso eza album du groupe moni ntango album du groupe ebima tozwa bagolwa mpe bakosala mpe album du groupe là je vous dis la vérité moni soka wata abimisi album faire epa obimisa album parce que faire alingaka toujours adiembelaka étoile ya baninga faire ekola aza moto ayetolaka moto bino bopelisi moto na bino ye aye kosenga amalili na yetola bino bopelisi moto na bino amalili na mikalungila yango moni faire ekola asalaka so oyo ntango yeba te omo aperdaka dignité na ye aperdaka esprit na ye aperdaka vraiment nzoto na ye vraiment ozo comprendre aperdaka vraiment nzoto na ye vraiment là je vous dis la vérité donc vous comprenez donc les spiritas tous dans la biso tranquille il n'a bien mon alobit et ça bongo yango na lobby donc soki ka biso album na biso ebimi faire egola pas obimisa album je vous dis la vérité faire egola so yo toza na studio eloko nini esali ke faire egola abimisa des génériques eloko nini oyo etindi faire egola abimisa des génériques na mongo oyo ata bino mo bomona teke des génériques a faire yango objectif nango ezalaki nini nyonso wana ezalaki nini bacontre magoda objectif ya des génériques à faire école les alaki elle balobela ngo pe ndenge baolobela magoda ya wata yango moni ake kosala babiloko moko boye ake kozwa banzembo batuna koma ngebu ake kozwa babiloko moko boye mpona kaka aluka en plaire moko boye okozala mpe moto abimisi faire egola opanike te kota studio sala eloko na yo oyo ekopesa yo temps le problème eza beaucoup de Gaulois bazanga rolobela faire egola ba vérité le jour où faire egola kozwa moto rolobela ba vérité le jour où faire egola kozwa moto solola na ba pembe ne les jours à la faire egola réfléchir mais c'est trop tard parce que faire egola carrière de Gessili faire egola déjà c'est trop tard carrière de Gessili parce que bientôt 50 ans na éviter nini faire egola approuver biso na éviter lo nini souffrir egola rosala na éviter lo nini faire egola a rosala pona ela musa parce que faire egola c'est quelqu'un qui déjà kufaki na déjà aiki kola mukana stade de martyr donc faire egola azana mutu mo déjà kufaki ba spiritas ba tawatana beto ça la concentrer sortir album na biso à très bientôt pour rejoindre date pour rejoindre date à très bientôt parce que album na biso tango ekobima ne pour comprendre
mais là non maya l'eau c'est la vie bonsoir album na biso ezali eloko moko oyo ke album wana ntango ekobima niveau biso moko tokoyoke l'album wana niveau biso moko tokosala bachallenge na album wana niveau biso moko tokopesa album na biso makambo ezali eloko moko oyo bato ebele baondima te là je vous dis la vérité ezala album moko oyo bato bakondima te ekozala eloko moko oyo bato bakotyaka te donc tout ce que je peux dire juste yango wana